sur les réseaux sociaux. Okay. Donc c'est vrai, ça nous avait fait mal. Ça fait combien de temps? Non, quand elle est venue, on a commencé la classe, elle n'était pas malade. Elle était bien, on a vécu ensemble, on a évolué. Mais elle s'est débrouillée, elle vendait un peu au marché, elle a friperie, elle faisait un peu de petits business. Bon, mais selon moi, je peux dire que c'est un point spirituel, c'est-à-dire que l'enfant est attaqué, l'enfant est attaqué. Elle s'est débrouillée aussi. Mais ndenge koko tani aola zoa délivrance likambo bakisam. Rachel Élysée, vous la connaissez par quel nom? Personnellement, je la connais très bien vu que j'ai vendu avec son frère au marché. Ah, ok. Ouais, bon, ça faisait un petit moment que la sœur, bon, je la connais personnellement par le nom de la sœur Élysée, vu qu'avant je ne connaissais pas son nom de Rachel. Je suis venu connaître son nom de Rachel à travers son frère. Et particulièrement, j'ai vécu avec eux pendant le confinement. Vous connaissez sa maman Sephora? Non, Sephora, ce n'est pas sa maman. Sephora, c'est notre encadreur. Elle a effectué sa mission ici de 2019 jusqu'en 2022. Élysée, en 2016, on a vu la peau noire, et pas la biseau. Parce que Élysée n'a kin à en Angola. Après, diplôme, il a échoué dans le diplôme de salarié, il a tout comprendre que oh. Mais ça, il a biseau, il a poudre, il a vérifié, il a fait biseau, code. Tout le monde a été non. C'est la biseau échoué et dans Bakanda on a mon chéri on a et ça là qui était c'est na biseau à Kenangola et pas grand frère na bango et pas mon clout. Moi si moi yana bango Blaise comme on est Blaise. Du intérim na Katanganda. Élysée na fila point noir à Wasali Musala ya baba ya oteka na nganda et ateki na sola. Sola to benga tombola na kin. Yango Musala Élysée sali a pas Musala na Élysée sali Musala musudu. Vous pouvez maman Sephora bando ya hotel abino na kachanda kuna bino ming. Maman Sephora à notre télévision teo. Tout ti na JCC non? C'est que Sephora aza nani aza missionnaire aye aba est-ce qu'elle avait pas abinoté c'est Sephora est pas le missionnaire ko mananda ku ya ba fidélité aye ka sengaki a pas fiancé nae fiancé à l'autre ndoto na butu keten naza na fiancé nzamba le singa ki fiancé na ngamu balanga ce frère ka église ya JCC abandi ko panza parce que tu es malade to y une église oh c'est que Sephora c'est na biso na malade vous avez sema mabongo na bino parce que Yesu anga sur la biso fo ya poussana non nazo bise bongo parce que c'est calmé pourquoi parce que c'est il a sali ba paga une église et biso ke nazo ke ndekini nazo ke ndo kamba ministère bino bokolanda bokobonga maman kaka on gère parce qu'elle a robenga pe sœur Sephora maman obenga maman mitandeni alors sister akomaki azaki na problème spirituel parce que ndenge na yebelaki ye na ndenge akomelaki ezaki nde bongote alors d'un coup aiko kanga ma frère moko ya JCC awa maître Frey aza avocat ou maître Frey a commis fiancé na moko très propre azaki très propre bana ko ya lata na bien Élysée mutu eza ko baluka ngana ko accuser mutu te na lobake mutu aza na sima makama mais Élysée mutu ezali ya ko baluka. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mopondima atako babakolaki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Pamboli oye mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesika na longo na nzambe oyo babenga na makomi Shalom, shalom chez vous, bien-aimés dans les Seigneurs, très chers internautes. C'est la princesse, la vôtre, maman Tiffany Mokwa, ici, à Brazzaville, précisément à Pointe-Noire. À Pointe-Noire parce que nous voulons servir Dieu. La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nazo zelande komoko azoya awawa parce que tozomona affaire pasteur Paul David, il y a CFMC. Na entre guillemets Rachel Élysée oya bimaki apparaître à bien à moi nanaye
Voilà, donc, et ça vraiment la toile, et puis, et Ningisi Batout, on ne sait pas où, qui dit vrai, qui dit faux. Alors, comme ce dossier a commencé ici, et Bandel de Awa na Point Noir, que la fille, ou bien la sœur Élisée Rachel, Azaya Aouteki Awa, Azaya Congo Kinshasa, mais baza Awa na bande kuna ende bayaki Awa dossier Bandel Awa bande na Kinshasa te. De photos zonga, donc avant de bien sauter, il y a un adage pour bien mieux sauter ou bien sauter, il faut reculer. To reculer dans ton zone na Point Noir. La princesse na muta ba preuve. Ngala ndimaka aboité. Il faut preuve à l'appui. Ya on aye Awawa. Na surprendre d'ailleurs son frère na bengi albinanga to kutana isinga na kita na taxi ba kitinga awa nande kwa caméra donc to surprendre surprendre mutunyon surtout photo metka ko analyser likambo to tirer vraiment vérité nango eza wapi na ko suki sangwa wati ngaso ebozana na kitisa zela na kitisa pona lo ba bien ngaso ki na bandi likambo na suki sakango awate ezate kaka to yambaki Élisée to ki aloba po bisika bakene ko botela batika ke na basenga la zakite bisika o wapi ba yibaka ye nga zakate bisika komela na Point Noir nga zakite alors fona le kabisika na nion surtout pour na zo preuve c'est pas seulement rester devant la caméra recevoir les gens des audios et dire des choses parfois ils ont en cohérence alors l'investigation c'est mieux na msala na biso ezakate to vanja na poto kaka Elisa lobaka et qu'on n'a pas ces droits-là d'écouter aussi les autres. Étant donné que nous avons donné le micro à Élisée Rachel de parler, alors le métier nous oblige aussi donc à ce que Toyoka tous les deux côtés. Mais sans plus tarder, oui, je vis déjà, je ne sais pas. Namoni Azokatsa, Ndekonaye, voilà, Azoya déjà. Voilà, Azoya. N'a évité ce caméra. Pardon. Assis sur son trône. Oh, y'a Bisson Zambé. Assis sur son trône. Bandi, ça y est, on y va. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Shalom, shalom chez vous, bien-aimés dans les Seigneurs. Toujours la princesse de l'Éternel, Maman Tiffany Mokwa, dans vos maisons, devant vos postes. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Comme je dis souvent, Moubé Mouikwa, puis Mabé Nzambe Zawapi.
Nous continuons toujours avec ces démarches, na Point Noir, avec ces dossiers où ils ont la toile, où ils ont faire vraiment rage. La princesse de l'Éternel, je me suis décidé de descendre ici, au niveau de Brazzaville, précisément na Point Noir. L'affaire Élisée Rachel qui s'est dit, elle est de la famille, elle s'est dit qu'elle est de la famille Olangui. Voilà, on a essayé un peu de discuter avec la tante et son frère. Et là, je suis dans CFMC, Point Noir. Toujours dans Dekonaï, Mutazotan Boussanga, dans la Kakeke Nakoya, je suis ici déjà. Mais hier, Mutaïbi Mingi, Yabato Bazingi Bisso. La caméra, mais un peu comme sa caméra, équipe à costaud. Donc comprenez ce que comment makele les théo kutaba bandeko banana biso bazaro tanga dans bazana classe na bango. Voilà Israël au meminga awa to na CFMC dana omona. Au meminga apona ni. Bon, na memio awa ndenge na lobaki il faut oyebaka Élysée aza osamba na siège oyo na cité de Victoire. Yango na memio na présenter yo papa classe na ye na baninga na ye. Ya classe na ye ba témoigner que ba yebiye ba moko ba koloba ba kolanda bango. Merci papa classe azomona na déjà pour bana classe pe ba mona na. Shalom papa. Shalom. Kombo na s'il vous plaît. Comment langa papa Ernest Mokoti. Papa Ernest Lokuti. Oui. Voilà, nabi était oyokaki na ba au sel internet je crois. Oyokaki oyzako pesa mpe mbulunga na kati ya ba chrétien. Ce n'est pas seulement l'affaire qui concerne CFMC mais l'église en général, voilà. Donc osa au courant de ça. Oui, on avait suivi sur les réseaux sociaux. Okay. Donc c'est vrai, ça nous avait fait mal. Ça nous avait fait mal. Vu que l'enfant était avec nous ici. Elle a commencé ses affermissements dans cette salle avec moi. Je suis son papa spirituel dans ma classe. Je suis de la promotion David et je suis formateur à la JCC. Qu'est-ce qui vous a fait mal? Ce sont de vérités d'Élisée Rachel. Vous la connaissez par quel nom? Parce qu'elle s'est présentée par plusieurs noms, je ne sais pas. Vous étant encadreur, vous avez le nom de vos élèves. Vous la connaissez par quel nom? Bon, mais je la connais par le nom de Mounzadi Élisée. Élisée, oui. Voilà, qu'est-ce qui vous a beaucoup choqué ou qu'est-ce qui vous a fait mal concernant la vérité d'Élisée? Selon elle, ce sont ces vérités ou bien ce sont ces mensonges qui vous ont fait mal? Bon, mais ce ne sont pas des vérités, c'est du pur mensonge. Hein? Elle est là, on connaît sa famille, ses frères aussi prient avec nous, sont là et un peu la famille on connaît. Oui, et curieusement, quand on a suivi sur les réseaux sociaux, tout ce qui s'est dit, vraiment, on peut peut-être bouleversé. Parce que la maladie a commencé ici, quand elle a commencé un peu à faire un peu de crise. Quelle maladie? Bon, elle parlait un peu. Vraiment, elle avait changé, à un moment, elle avait changé. Il y avait un peu de troubles. Quand vous l'avez reçu, excusez-moi, papa encadreur, le professeur, excusez-moi, lorsque vous l'aviez reçu, je sais que dans chaque école ou chaque classe, il y a des élèves qui viennent s'inscrire, faire l'inscription. Vous l'avez réussi, elle était bien, normale ou bien elle était déjà malade? Et depuis qu'elle est chez vous, ça fait combien de temps? Non, quand elle est venue, on a commencé la classe, elle n'était pas malade. Elle était bien, on a vécu ensemble, on a évolué ensemble. Elle était encadrée dans cette salle. Et ça après, ça c'est la classe, ça c'est la 3e année qu'on est dans les affermissements. Donc ce n'est qu'après qu'on a constaté que l'enfant est tombé malade, et à un moment, on m'a dit qu'elle est à Kinshasa et après c'est passé sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas la vérité, c'est du pur mensonge. On connaît sa famille. Donc nous on était surpris d'écouter ce qu'elle disait, qu'elle est de la famille Olangui, tout ça, alors qu'en réalité elle n'est pas de la famille Olangui. Dans la classe, elle répondait normalement. Qu'est-ce que vous remarquez que c'est étrange chez votre étudiante, je ne sais pas si votre élève, qu'est-ce que vous trouvez, votre fille, voilà, spirituellement, qu'est-ce que vous remarquez que c'est étrange en elle, qu'auparavant c'était pas ça, et ça a changé, elle répondait correctement dans des questions, dans les examens. Comment vous trouvez cela? Bon, mais c'est après, quand tu as cette situation-là, tu es malade,
que j'ai vu qu'il y a un changement. Donc elle a mené un courage vraiment qu'elle n'avait même pas avant. Vous voyez, un courage, à force de parler, mais avant, elle parlait, c'est vrai, mais elle était vraiment un peu calme. Mais c'est après, c'est moi-même quand je suis arrivé, ah, mais l'enfant là a un tel courage comme ça, alors qu'avant, c'était pas comme ça. C'est un enfant intelligent à l'école. Mais non, je ne connais pas son cursus, mais elle s'est débrouillée, elle vendait un peu au marché, elle a friperie, elle faisait un peu de petits business. Selon vous, elle a quel âge? Parce que c'est votre fille. Non, mais l'âge, je ne maîtrise pas l'âge. Je ne connais pas. Bon, ici, nous, on ne demande pas les enfants. En cas des enfants, on ne demande pas les âges, tout ça. Nous. On ne prend pas. C'est vrai, quand l'enfant revient, on se met dans la classe. Ah, donc, on ne demande pas les âges. Tu as quel âge, non. Ça, on n'a pas d'idée sur ça. Selon, je continue avec mes questions. C'est un problème mental, c'est un problème spirituel, parce que nous sommes dans un combat spirituel. Ici, c'est les combats. Donc, c'est un combat spirituel, ce sont des liens de famille, c'est un problème psychologique. C'est vraiment, qu'est-ce que vous pouvez dire par là, selon vous? Bon, mais selon moi, je peux dire que c'est un problème spirituel, c'est-à-dire que l'enfant est attaqué. Donc il fallait qu'on regarde tout ça, il a attaqué. Bon, c'est vrai que c'est vrai, on ne prend pas parfois au sérieux tout ce qu'on dit. On a un combat spirituel. Vous voyez? Donc parfois, ici on dit, et arrivé à la maison, bon, l'enfant ne pratique pas, tout ça, on ne connaît pas. Dans la cité, et vous voyez des choses comme ça. Comment on peut expliquer qu'avant Ayasi Femsi Azaki bien? C'est ce qu'on m'a d'ailleurs dit chez elle. Avant de venir ici, elle était bien normale. Boye ina mbala moko awa bando te ka ba friperie na ndengo ko lobby eza confirmation. Pendant qu'elle priait, elle s'est débrouillée aussi. Mais ndenge ni kokota ni aola zwa délivrance likambo ebakisam. Non, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, non? Que quand on enseigne, il faut pratiquer la parole. Vous voyez? Quand on enseigne, il faut pratiquer la parole. Les enfants sont là, on les encadre. Mais arriver par exemple à la cité, là où il y a l'école, partout, là au marché, là, tout ça. Maintenant, si l'enfant n'obéit pas, fait autrement. Vous savez, c'est comme la Bible dit que quand un esprit parfois sort de quelqu'un, et que si l'esprit là revient, la Bible dit que la situation de la personne sera pire qu'avant. Donc, vous voyez, donc, dans ce contexte-là, mais c'est pas un spirituel, l'enfant n'était pas comme ça. L'enfant est malade. Ça fait combien de temps qu'elle ne vient plus? Bon, mais ça fait depuis qu'on a vu au réseau social. À un moment, on l'a vu ici, là. Elle est venue, c'est pas le mois passé qu'elle est venue ici, là, à notre grande surprise. Elle est rentrée, tout ça. Bon, elle est venue s'asseoir encore dans la salle là où elle était. Vous ne l'avez pas chassée? Non, on ne l'a pas chassée. Les dire, tout ce qu'elle est en train de faire, vous ne l'avez pas chassée? Non, elle est venue calmement. Elle est venue s'asseoir jusqu'à la fin. Tout ça, on ne l'a pas chassée. Et après, on a même rencontré les parents. Les parents étaient venus pour regarder un peu qu'est-ce qu'il faut faire, tout, parce que c'est anormal. C'est anormal. L'enfant qui était bien, mais après, subitement, il y a un changement comme ça. C'est qu'il y a problème. Je retourne vers vous, mais nous avons nos camarades à classe. Bonjour mon ami. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. On vous appelle comment? Josué. Josué. Est-ce que vous connaissez la sœur Rachel Élisée? Vous la connaissez par quel nom? Personnellement, je la connais très bien vu que j'ai vendu avec son frère au marché. Ah, ok. Ouais, bon, ça faisait un petit moment que la sœur, bon, je la connais pas personnellement par le nom de la sœur Élisée, vu qu'avant je ne connaissais pas son nom de Rachel. Je suis venu connaître son nom de Rachel à travers son frère. Et particulièrement, j'ai vécu avec eux pendant le confinement. Vous connaissez sa maman, Sephora? Non, Sephora, ce n'est pas sa maman. Sephora, c'est notre encadreur. Elle a effectué sa mission ici de 2019 jusqu'en 2022. Ce soir, une personne de feu. Je vais appeler la servante de Dieu, Sephora. Jésus, oh, il est le roi, il est le roi.
Jusqu'après, elle est allée se marier. Donc, ce n'est pas sa maman, ce n'est pas sa vraie maman. C'est notre encadreur. Mais comment vous expliquez qu'il y a beaucoup d'encadreurs, il y a beaucoup de missionnaires? Comment qui c'est Élysée peut choisir? Je ne sais pas, c'est à vous de répondre. Parce que je vous ai vu soulever le doigt. Il y a beaucoup d'encadreurs, il y a beaucoup de mamans, il y a beaucoup de comment vous les appelez? Missionnaires. Les missionnaires. Mais comment Élysée peut cibler seulement la dame Sephora et puis à Tinga Mieloko Sonzo? Selon elle, selon qui c'est Élysée, ils ont eu le temps de discuter avec maman Sephora en coulisses. Ce sont les vérités, entre guillemets, que la servante de Dieu Sephora l'a parlé. Non, pourquoi? Parce que la maman missionnaire était missionnaire ici, tellement qu'elle avait aimé l'enfant. Vous voyez que non, on est... Vous voyez, donc on est là des encadreurs et on devient comme les parents de ces enfants-là. Vous voyez, maman Sephora, elle était l'unique missionnaire. Voilà. Elle a tellement aimé l'enfant, sa fille spirituelle. Vous voyez. Et bon, après... Mais sinon, c'était comme elle est venue. Elle était la seule missionnaire à la JCC. À la JCC, c'est elle qui était la seule missionnaire. Vous voyez, donc... Elle s'est habituée avec les enfants. Avec les enfants, avec elle, tout ça. Et à un moment, elle donne des conseils à ceux suivriers, tout. Voilà, donc il y a Balusiango, autrement, tout ça. Donc c'est ça. Ok. Josué. Nawenje bisika bwanda ko teka. Est-ce que Moutoune Zaki bien, Tom Moutoune Zaki ma bête? Elle était normale. C'est juste... Quand est-ce que vous comprenez que ça ne va pas avec notre soeur? Juste après le confinement, quand on a repris, comment dirais-je, les activités, ça faisait un certain temps, je ne sais pas si c'est entre août ou septembre 2021, qu'elle a commencé, c'est trop monté, tout ça. Parlez-moi un peu, je ne sais pas si je peux poser la question avec JCC. Qui c'est JCC? Frère Prince. Pardon? Frère Prince. Frère Prince. Prince, voilà, Prince. Vous êtes devant la princesse. Il faut dire la vérité parce que nous sommes un royaume des sacrificateurs. Là, au royaume, on dit que la vérité, rien que la vérité. Frère Prince, comment vous étiez avec la servante de Dieu, Sephora, votre encadreur? Notre encadreur, d'abord, c'était une missionnaire. Elle est venue ici. Elle a fait son travail. Elle faisait son travail très bien. Elle suivait très bien la JCC jusqu'à ce que Dieu l'a fait grâce. Elle est repartie. C'est ce que je peux dire de la sœur Sephora. Mais sinon, c'était quelqu'un de très bien, très gentil avec tous les enfants. Elle considérait tous les enfants comme ses enfants. C'est pas seulement elle considérait Élysée, donc tous les enfants, la dame Sephora les considérait. Non, c'est pas seulement elle. Particulièrement, tu es un enfant de la CC, quand tu as un problème, souvent quand on partait la voir, elle disposait le temps pour nous recevoir. Voilà, c'est comme ça qu'elle était. Elle partageait aussi de l'argent avec vous? Oui, souvent il y a des enfants, par exemple, souvent quand on fait... pendant les fêtes de souvenirs, il y a des enfants qui souvent ont des problèmes. Non, maman, moi j'ai pas le t-shirt, maman, moi j'ai pas le pagne. Souvent, on partait voir les missionnaires et pas seulement elle. Les autres missionnaires aussi contribuent à ça. Parfois, ils achètent les enfants les pagnes, les marnières et tout, voilà. Tu as déjà écouté ce que la sœur Élysée est en train de rencontrer? Pas encore, c'est juste aujourd'hui que c'est ma première nouvelle en fait aujourd'hui. Tu n'as jamais écouté? Pas encore. Vraiment, je n'ai pas encore écouté ça. Voilà, mais néanmoins, toi, tu as écouté? J'ai écouté, j'ai suivi sur les réseaux sociaux, sur YouTube, bon, presque partout. Donc ça, tu as suivi, tu t'es dit quoi? Ça m'a fait un peu mal, j'étais étonné de voir, parce que j'ai écouté souvent qu'on me disait que non, il y a la sœur qui passe sur YouTube, qui dit que non, papa Paul David c'est son père, tout ça là. Ça m'a vraiment étonné, ça m'a vraiment bouleversé. Personnellement, ça m'a vraiment bouleversé. Et si tu la vois maintenant là, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je sais pas, on va l'accueillir comme tout le monde. Okay. Est-ce que tu vas l'accepter comme ta sœur? Oui, je l'ai accepté, je vais l'accepter. J'ai vécu avec eux. Je vais l'accepter très bien. C'est ma soeur, je vais l'accepter. À part Wendia, Olobi Asalaki, l'air Asalaki na bar ya ibaki? Tant Asalaki na bar ya ibaki te. Wana nano abandi classe na bangote. Wana je crois Zaki ba 2018 ou que 2019. Merci, nous sommes presque à la fin, mais j'ai une question à poser à papa Ernest. Papa Ernest, ce qui est Élysée aye, à cause de la classe
ou bien bokolekise na délivrance? Bon, mais ça, ce n'est pas de moi répondre à cette question. Nous avons la hiérarchie, nous avons des responsables. C'est à eux de décider. Ce n'est pas à moi de décider. Mais si elle vient, à dans la classe, on reçoit leçon. Bon, maintenant, on va recevoir les leçons de nos responsables. Mais vous venez de me dire qu'elle était là un mois passé. Un jour. Un jour. Mais vous l'aviez laissé. Oui, mais on n'avait aucune... Vous ne pas aussi si aujourd'hui ou demain la sœur Élisée venait, vous la laissez prendre les leçons. Bon, mais ce sont les responsables qui vont nous dire ce qu'il faut faire, la conduite à tenir. Voilà, le premier jour là, bon, elle est venue, c'est vrai. Non, mais c'est une sœur qui était avec nous, tout malgré tout ce qui s'est passé. Et non, on ne pouvait pas agir, il fallait attendre la conduite à tenir de la part de la hiérarchie. Où est la sœur actuellement? Où est la sœur, disons la servante de Dieu Sephora? Elle vit où? Non, mais elle était repartie à Kinshasa. Actuellement, elle est à Kinshasa. À Kinshasa, oui. Vous ne maîtrisez pas ou bien vous dites parce que... Actuellement, elle est à Kinshasa. Actuellement, elle est à Kinshasa. Mais selon mes recherches, on m'a dit qu'elle est en Angola. Bah, mais c'était dépassé parce que dernièrement, j'ai suivi son mariage sur WhatsApp à Kinshasa. Voilà, donc je ne sais pas si après. Vous savez que les missionnaires parfois se déplacent à tout moment. Voilà, donc ça peut arriver qu'aujourd'hui vous êtes là et que demain vous vous déplacez. Voilà. Votre dernier mot? Bon, mais que je peux dire? Ma prière est que Dieu puisse faire quelque chose, que la sœur se rétablisse et c'est possible qu'elle nous revienne. Ce n'est pas un combat dedans de CFMC, Point Noir. Vous ne trouvez pas qu'il y a une main noire derrière Élisée? Qui est derrière? Tellement c'est les origines. Vous savez que les origines nous poursuivent. Hein? Au niveau de la CFMC, ici on vient pour trouver la vie. Ici on ne vient pas pour trouver la mort. Vous voyez, non? On ne vient pas non plus pour trouver la maladie, non. Nous tous on a des témoignages, on était venus ici presque mourants. On a eu la vie ici. Vous voyez? Donc c'est des poursuites, c'est les origines qui peuvent poursuivre l'enfant. Mais ma prière est que le Seigneur fasse grâce, qu'elle se rétablisse et qu'elle nous revienne en Zandégonabissa. Si Dieu fait grâce, elle revient. On continuera à chercher jusqu'à ce que le Seigneur va revenir. Merci beaucoup, nous continuons toujours notre démarche. Merci beaucoup les amis, que le Seigneur nous bénisse. Frère Prince, merci. Hein? Voilà. Toujours continuer. Yambalo n'habite au Kende Wapi. Na présenté bino encore parfois nanga musuba qui na classe à fermissement. Ça Wapi. Voilà, benga bango si vite. Merci. Toza toujours na CFMC. Toza na ba lobi kuna nanda kuba jimo. Donc moi comme jimo Azawa. Bonjour Ndeko. Bonjour. L'excellence à côté jimo là msou dans jimo. Boni. Non, ça va. Oui, Élisée. Oui, na Élisée. Yo na nani yaya? Nonga na yaya. Yaza leki. Nga parce que ngai maman na ngai oyo je crois tout ça l'interview. Élisée a botami na maman kulutu, biso botami na maman leki. Depuis Kinshasa bien. Depuis Kinshasa na bien, mais biso to ya na 2016. Élisée aya na 2016 je crois na ba fin. Biso ya na 2016 na ba début à 2016 je ba janvier. Qui na ba âge ni à propos. Élisée aya Kinshasa aya awa na 22 ans. 22 ans. À ça combien d'années? Élisée a salé depuis 2016 a salé à 2016 a salé à 7 ans. 7 ans ou 6 ans? C'est presque 6 ans ou 7 ans. Voilà, donc ils ont marié après parce qu'ils ont calculé, hein, calculé les mentales, ils ont bougé un peu tout. Voilà, tant qu'il y a un bino, nanda kuna bino, nande bo bengani accueilli, a comme konyo, comme maman na bina bengi, basa la cop, il y a ça mon papa Paul David, bo sambu sa famille olangi. Non, tout ça sa famille olangi était bon. Et ça, ils ont le très étrange parce que net tout ça pour l'interview boye, ba de bele ba mo chabiso kana misère. Mon inde tout ça boto ti enseignement. Alors, enseignement de coûte enseignement JCC à jeune. Donc, c'est très difficile. Il y a le mettre pour Makambo. Bien on peut belleté, mais on comprend les mousses. Élisée a 2016, on a vu la Point Noir, a pas la biso. Parce que Élisée n'a kin a gagné en Angola. Après diplôme a échoué na diplôme de salarié mo baso ni wana, tant tu as qui te comprendre que était oh. Mais ça na biso tu biso ba poudre ndenge nini. To connait, to vérifier ni na pesa biso nini code. Tu es mon enquêteur non?
c'est la biso échoué et na bakanda on a moi mokeri on a et ça là qui était c'est na biso akendangola et pas grand frère na bango et pas mama kulutu moi si moi yana bango Blaise comme on est Blaise ils akendangola et pas Blaise biso to tikal na kin après biso pe na kin to on vandi na mère a sa biso mende ni biso na bo sala na kin biso bité non ngai il faut na yana ni no pont noir abisinga oh mais pont noir bino bo sala ni ngamo pe fona zo na bité na fona sala tout na parce que déjà na yaki na problème na ezo frère na ngai li passe na ngai toye vu la pont noir et to comme na pont noir je crois ba 4 ou 5 mois tout le monde Elisa epé sous na pont noir mais biso to za na kin to tika Elisa kenda Angola Elise aye na pont noir tant Elisa na pont noir to yambie mais ndenge ni no te kuna biso ba refoulé biso ba refoulé bino mais yo na Angola kuna et pas serre na et pas viré grand frère mais aux attendant numéro na été téléphone to benga poto ba ke nini se passer kuna oh te bon à serre moi peut reposer ba question za quitté to tikinyo so to na silika ka bongo to bandi ko fanda ce qu'on Elise et Élysée, maman le la sambila déjà en ministère parce que biso tatu yaki awa to peut-être maman sambila ministère et maman a une biso na ministère to mo na ministère et est arrivé frère na biso oyo Israël aye je crois l'an 2017 tant l'an 2017 to vendre na ye avec ba mo nzambe na maka c'est comme que non il faut aluka délivrance parce que biso on a un ministère mais to un ministère té na système to ko taba JCC bani té to no ya ka to ye maman même biso sil to zonga biso mais maman ndem to na profondeur frère habité nga funa ko na profondeur le roi bino vous avez distraction biso to ke ba copie na biso frère bando ko na profondeur ministère ay bon na kete non il faut atika biso il faut aluka délivrance na kata ministère assez décidé on tous options surtout ensemble mais yebisa na misala nini oyo po biso to linga to marier po yo to kuto aw biso de to utaki nda kuto chokanga mama to sale mission de ba bina biso ke to ya to zo ba preuve mususu awa na lingi kali lobo lobe kokana to zo mona déjà zo kende net musala nini oyo yo yebele Élysée ko vanda na Pointe Noire awa oyo Elisa sali misala ni Élysée musala iboso asali awa na Pointe Noire ngam na Julie musala wana asali musala ya nganda ni nganda ya kafi no bar ateki na terrasse ngam na Julie musala na premier musala Elisa teki na kafi je crois Élysée na 2016 azonginde sikoyo tant kokoba na biso akufi na kin ngana tikali na nganda na parce que bakendaki mama ye Élysée na frère na ngana lipasa na nga ngana tikali ko jouer intérim na katanganda Élysée na fila pont noir awa sali musala ya baba ya oteka na nganda e ateki na sola ni to benga tombola na kin yango musala Élysée sali apa musala na Élysée sali musala musute mais est-ce que ndengo ebele Élysée azafi moko ya ba prière belé ya ba kimi belé ayebi na makambo ya kobima na mibali te to ndenge ni bon c'est impossible jeune fille tina Asia le ko la serre na biso âge 27 ans âge 27 ans à la mois en 1995 95 le baran 95 ah botem en 1995 c'est pour ya bombita le bakal bossa caméra ngam na yambaki ki azana vierge ayebi na mbali non Elisa la vie oh te to mo Élysée depuis ya lobby angonde depuis la kin Elisa ki na mibali kin oui Élysée na depuis la kin Élysée comme mo akimena onda kuna kin akiwa na kindaki non pas mobile na ye Élysée na kin elaki mo ba complication donc la ki fi mo oui malika linga pe mo bonzambe mais azaki trop likolo donc décision na zuyo sala fois sala donc to ndoko bangaye biso to bana mibali mais na kati ya bana mibali Élysée soko tie na kati na zo mona lokwa mo mobali ma mwasi donc aleki ba jeune fille tout au vendre ba na famille ndio to bana kin fille ya timba wa fille wana timba wana poti kala la seka mke donc et ko misuga wana to zo mo to kamwa na biso te non ko kamwa te misuga wana pourquoi parce que banda depuis na kin to na kin peut to maîtriser te parce que jeune fille déjà comme na niveau ya ko bimana da ndako papa na ya ndako déjà ya koko na ye ya papa maman na ya zawana akinangola sans ko yebisa mutu donc c'est que la jeune fille moi timba parce que Élysée tant que Angola bitu ayeba que Élysée kinangola biso de to zaki sipi tant to yende awa to mone Élysée ndai sabiso keta a utangola ai awa donc biso de to former ce qu'on a oyebi papa Élysée oui papa na Félix papa Félix ana ngasani Félix Batumiana oyebi famille eloko yo kana biso na litoi e batu ba yo kate hein eza makambo toyokaki elo ekabola e bango na mama kulutu na yo eza mbongo papa David Olangi o abanda ko pesa po balesaka Élysée bon personnellement mo lokola ngai famille mobimba ya mama Olangi banda na ye moko mama Olangi tina mobali na ye na butika o mona na tamo na bango libona misude na yezo chance ya o mona bango peut-être na télévision pourquoi ni mama Sephora banda ya hotel abino na kacha ndako na bino mingi mama Sephora ando hotel biso te to ti ana JCC non
Serge Sephora aza nani aza missionnaire. Aye ah ba. Kala pas binoté. Serge Sephora est pas le missionnaire ko mana ndaku ya fidélité. Est possible. Yango kasi disait à lobby andako kamande ni missionnaire ayaka na ndako bandimité mais maman Sephora koya et pas na bino nda tunaki maman ondenge ni chaque fois nani maman Sephora zoya kana ndako na biso di boyeni njoka ni maman Sephora bande koya ko réclamer moi na na pas maman Élysée. Non. Bon, à un moment où tu as déjà commencé à faire des délivrance à Zaki Ndako. OK. Moment où tu as fait des délivrance à Zaki Loge. Ah, avec Sengaki ah pas fiancé nae. Fiancé à l'autre Ndoto. Nabutu qui était dans fiancé Nzamba Singa qui fiancé na ngamoura balanga, ce frère à église à JCC. Abandi ko panza parce que tant habité là on va frère to zanga na Zaki mo na déplacement qui était ba frère c'est oh. Soko l'autre Ndoto Nzamba l'action mobile. Mais vanda zela, ba non yo ko tuna mobile wana. Mobile ndem to ya luka wa mwasi. Yeah, tite makambo mutu e ko ko sala mo ba pali makasi nde ya ko était mobile na ye mobile. Maka na hôpital te point. Non, to même lisé hôpital. Awa. Oui, awa. Hôpital batu beaucoup ba aider biso foto même hôpital les aginde église. Ba missionnaire ba misi ba mbongo na bango, église misi mbongo pour même biso to na niveau 5. Que to même frère 5 na biso na carte église. Ba missionnaire ba misi mbongo na bato ko mo de 5 na biso traitement. C'est na biso ya arrivé à combiner bien. Mais à un moment moko boye est arrivé pourquoi parce que c'est un épisode qui Serge Sephora aza missionnaire. A combien d'après à Libala naï. Serge Sephora tant accueilli Libala. Je crois que na décembre. Tant que Serge Sephora qui Libala et je crois en novembre. Tant que décembre. Serge Sephora qui Libala naï. Hier a commencé le traitement déjà à zonga et pas na biso ndako. Parce que Lisa dans ndako sali 3 ans Lisa to vendre ndako mode. Ah il y a une église ko vendre kuna so pas camarade ndengeni nango. Tant Serge Sephora qui Libala to hier enseignement retour na biso tozonga to bima na porte awa ayoki ba mama ba ibisi awa kaka na ministère des arts oh mais yo vandi wendenge nini c'est Sephora de akema mbali bala nayi na kini oh biso bada to komena ndako to mona sala biso landa biso na sima parce que to bimi enseignement boyende to bimi boye to zela famille bima to kutani to kei c'est ce photo nani sala biso lisé to mona boye na ndako oh mais bino bombe nga vérité na ndenge nini et c'est Sephora mama na ngai akeli bala ngana mona na ye bati ndenge nini. Le gars m'a camoué dans le bon temps, on malade, tu dois maîtriser en haut et PC bis au Kanda. Oh, maintenant, nous tu vas passer des traitements. À combien de choses ça va comme bien, mais aucun message et déborder les sous. Donc, on va nous montrer ça passe dans le pays étranger. Tu vas nous tomber, oui, n'est-ce que oui, non, n'est-ce que non. A décidé à Bassaki na Kang Bassaki na ye na kena. Maman zaï na mbongo 15 000 na maboko. Il a qui mbongo ya traitement. Oh, bah celle qui va traiter banini ba fiche on est bien examen et c'est la faut somba bakisi Elisa si bakisi tatiki bakisi musu oh pesanga mbongo ndo agitation ba moto dans la parcelle oh to bi maman pesa mbongo kenete est-ce que mbongo no so pesa comme 8000 etikale maboko no est-ce que ko makini biso mona que Elisa ko makini c'est impossible Elisa juna saki na ye abisi buka lupango zaki na ngwatiki buka lupango na buka lupango Elisa somba na frère na ye Israël parce que il y a botambier Azali frère né Israël aza 4%, Elisa aza 5%. Le moment la bango baza 6, le comptable papa na bango baza 5 parce que maman bango tango kabwana papa na bango tango Elisa botami je crois qu'il a 2 ans ou 3 ans. Na entrée à fidèle. Si je me rappelle bien. Il a 2 ans. Elisa a 2 ans ou 3 ans. Elisa na ndekone baza na écart ya combien? Elisa na ndekona écart eza ya 3 ans na ba mois. Donc plutôt 4 ans. Ndenge kaka bozomona ezokende ya azalaki te ntango makambo nyonso elobami tozokeka malembe na bapreve à l'appui pardon voilà nde alandi na Kinshasa bino siko boyoki sango ekomi na Kinshasa bulu yekebeti kuna bosutu ke Elisa abimi akomona ba vérité na ye selon ye abandi opanza esali bino ndenge nini. Non, Elisa komena non ça c'est Elisa komena Brazzaville. Tango Elisa komena Brazzaville et accueilli na bergerie kuna na Brazzaville alobi ke tenga mona Serge Sephora babotanga na Paul David nazoli ngana kende kini parce que na kende mama na ngai ya libala batu kuna ya nini ya Brazzaville babengi ba missionnaire awa kete mwana moko boya ye kuna boyo JCC boyo alo ba nini to ba se renseigner ba bien ah non Élysée a comme la Brazzaville ba convoquer biso mais ndenga ni nango Élysée comme la Brazzaville to expliquer bango ba pesi mama na biso mbongo la kete zombongo oyo landa ye kuna na minute oyo agent na Belgérie kendo zoye pozong c'est a kenda kuna na Brazzaville a zoye ba vanda je crois 2 jours pour nakaka ko luka moyen ya ko ya Élysée mais Élysée al sepela ko ya ta mukete mukolo ko basomba billet deuxième jour na ko ba voyager boye est-ce que la justice bakanga mama même on a PSP na kajindo benga kuna ba sous étrance
même bango kuna ke tendenga za boye mais ndenge ni nango mwana zo loba clair bo mwana za libomate maman zo expliquer te mutu ne za bouger ba palais cérébral on va bigete jamais mutu za mutu e bouger akolo ba makambo boye tendenga lo ba makambo normal boye c'est que yo bino boyi baye donc ba missionnaire ba bengi maman ba eti o Brazzaville ba eti kuna na nini na commune ba bigé maman soki mwana ndenga zo kushiri boye il faut yo sala nini au matin ponton akokatisa na ete azana ba moyen te akozonga na ye tant maman aye awa to bikete Élise yoka je crois ba 2 semaines ou ba une semaine passée directement tout le monde Élise na ba réseaux sociaux donc tozaki très étonnant ya komuna ya kandi kamne ko sala Élise soka kale Élise ko libongo toza bana mibali na libota mais comment que ya kokyo ata liboma ngwa latika komba mutu moko azo changer te maloba azo changer tatikeli kana liloba moko mais le côté ezaka le côté bon mutu le côté ko changer vérité le côté est kala le côté parce que c'est na biso ndinga za bongo eloko o ala taki ezanini c'est avant kende yemoko tumukomo tumoni boye oh mais nga ba yebisinga mama Sephora mama na ngai Paul David papa na nga oh ebiso tunie mama Sephora mama na Paul David na yebisi abi ba yebisi ye ko yebisa et pas c'est Sephora tant to ki bongo le kola zaki déjà un peu malade to ye une église oh c'est Sephora c'est na biso na malade bozo ese mama bongo na bi non tant parce que yeso nga solo na biso fo ya pusana non nazo yebisi bongo parce que c'est calmé pourquoi parce que c'est il a sali ba paga une église et c'est un faut comme Sephora mtayebisaki Sephora ayebisaki na système nini ya ko doser température pourquoi parce que y a déjà comment kangana Sephora mingi il y a on doit Sephora maman na pour Sephora a baiser température qui était bon c'est bon ngape maman na yo yemo Élise alobi maman bon c'est bon le kolo maman na ngasi ko botanga na Paul David oh liboma te d'ailleurs moi poni papa siko yemo ka poni papa ke botanga na Paul David opinion ya Élise nde yango tikali siko akangi tikale bongo dans Élise tikale bongo ma Sephora solo betelenga ke na solo la na mama Sephora biso mi bale bo abisinga ye mama nanga nde yango c'est Sephora soki a solo la ki ne Élise aza missionnaire ya JCC aza président encadré ya ba JCC awa donc problème ya Sephora ni soki mutu moko aza na problème sérieux na kata JCC il faut jouer intérim intérim à cause de faut maîtriser situation tant biso to yaki to ko na mutu na tant biso to yaki to comprendre que te non ayibisa ke bongo pour peser situation ezalaki te ke pona mini teni tezali kaka po mwana da mutaza troublé pona se calmer et yé na mutu ne tikali c'est tout à fait normal lorsque même ngani azaboye naza pasteur en église on azo kamba donc bana nanga babenga nga maman bango nyonso babenga nga maman ngapela benga bana nanga donc elingo ba question ki kana yepsi oza mwana nga ba moko poneli nga papa de ce na biki nga mama yo poneli nga papa Élise bisi biso ke nazo kende kini nazo kendo kamba ministère bino bokolanda bokobonga pardon bandela capella wana répéter a capella tanto mo silika skolo makama pourquoi pas to moniki c'est na biso et arrivé biso to longwa a ba séminaire ici la peut-être les sous 20h to zo longwa ti ba 22h pour nous maîtriser ça et na ba ser ko to wa ki te ba non maîtriser pour ba pesa biso ko pesa parce que ça anolinga mutude biso na wana nde biso nini biso boyeko eza bien parce que ngata na kende na ministère kuna na kozwa ministère na maboko na ngai et bino boko na sima na ngai boko zala ba missionnaire na ya on peut bino bobande kolanda ah je comprends ya on peut bino bobanda ki na bino ce na comprendre c'est que eza je uti na famille na bino parce que yo lobi na ngata boya ki bande ka ko ya adoration bande occupé na bino ba enseignement tant ka ke Lisa lobi bokoma ba missionnaire nde bino mundamta zo Angela na ye ya école o akoti na 35 o akoti na 34 o akoti na 32 mundamta aye ba déjà makamnenge kende po ya ke bongisela bino esika tant Élise tout blana des épisodes dans l'enseignement alinga arozwa sifem si na alobi sifem si za bamba na mamula ngelokola kufaki batikeli bana na ye et ezalaka na boboka bana na lokola ya za mwana mukolo o mwana Paul David amona ni bakabai banda kala yende mutu soki bango bakei yenda ko zo sifem si et biso to koma ba missionnaire biso to bisa ke mon frère ma sœur tozana tina ya mbongo te oyo ya mpo mutu to bike nzambe mutabenira bato so biso to yeto kwa délivrance to yelu kwa mbongo te parce que to moni pe bato na ministère bana ba mbongo me bana ba délivrer te so sunna so to kwa délivrance to yaki mbongo ministère te et soki salaki ku tuté to ndimango mais maman linga ke Brazzaville te so maman comment na Brazzaville c'est parce que to linga foti eza ya nani ya maman Sephora mutabisa ke pour calmer ye ndeke kota na cerveau evandi foti eza ya nani exactement. Je ne comprends pas. Faut que ça bino, faut que ça maman Sephora pour le bibo ya kibolo banaye pour aller au lobby na bongo. Non, c'est faut que ça la bisonne tant que tu mon homme la trouble pour mutu moko boye à maîtriser.
faut te kozala ina ndengeni parce que biso tant toyé c'est que la biso non nous to sala ki ngala lo babon pourquoi parce que na ça déjà 3 ans na ça na to solo la soudé bandaka ka bima na sanga biso soudé ba makana frère na biso o abotamina ye bakabona bi to solo raté donc comment na ye ko benganga parce que na bika a ser to ya be ministère to solo raté do so ici la cinéma si la ke na nzela na biso ke na nzela biso donc so na comment na niveau ya ko ya pourquoi parce que ndeko na moi so ndeko na ngate na ya ti tango to ye to mona ke te non situation peneza grave parce que na famille ne tu mona ka ko kana nani so tali na famille mobimba oyo pe no mona ke so na tali oyo na oyo ko kan akokana na ba mama ne nyoso ba mama ne nyoso to babotami mama na ye aboti ya kokana ye ba mama leki ne ba mama kulutu na Eliza na long na bango na mama na Eliza na long na bango so tali mama na nga o tali mama na ye pardon mama ya kali susu mama ya poto monisko na moi voilà yo mo kozota la mama na to kotisi déjà place ni nozo mona ke ba kokana Elize po bato bazo chaka na photo papa Paul David na ye ezo mape ya moi kokokana ye mo ka pesi déjà bi total la elongi na pa ya kecha olangi ce total to mona textuellement yo pe alobi ke na mama bazo eno bien zoomer penja ba kangila ngata photo Alain ki akala benda na photo ta total na total la pena su baza ya kokokana ala kokokana na mama aza kokokana na Paul David te atana mutu atana makolezade famolangi ba mamolangi baba tu oyo ya ketia so tali bango baza kokona bango nyoso tu Elize soki ba che elongelize ana tana mutu moko tele boko akokona na mona na suki sango mo te ke fo to saka test ADN oui test ADN il faut que ça là test ADN ko sala ba fo ngene baza na kin soki ça wana nan Jérémie za na kin mama na bango za na kin nani kibala za na kin papa na pas za na kin bango na sous famille Elize bango na sous bazana banda na bango banda na bango pourquoi parce que faut na koyeba ke soki bande na bango te jamais nga nazo comprendre nazo Eliza zo mema biso na ba dribble moko nazo yebate bato il faut Eliza banda na bango test ADN poto bimisa na famille ki bala c'est ça ezande famille oyo bayambaki oh ya zoboya faut to banana kuna ezana papa Paul David to kene na logique des choses po ye ayeko loba na papa Paul David eza oh ya moni na kimkolo bongo ba oyo yo bazaki na taba boya batongo bandeko na nga to mitia mana o eza masolo totala na na Bible ata kutu Moïse nga zolo bake na lingi so babenga nga mwana Pharaon te ya boye penja il faut banana no na famille ki bala soki famille ki bala ba to sali test ADN balobi ke eza ya bangote nde sikoto bi ateye mwana alobaki deuxième ba parent eza osikoto ke pa ba deuxième ba parent so pe bimi kuna te to zongeli siko mama ki bala lobi biso mwana wana azaya c'est ya nani c'est ça na ebite soki na lobi mabe non lobi mabe te eza logique eza bongo mais problème eza nini ekete na ebite soki banani bazo puye ye na ba makambo wana bongo na sima voilà na mama linga lobelo komoko aloba oyo mwana lobi ke kopo wana ezali donc to sali yango nanga ngai ko kwa ezo kamusanga pamba te mukolo oyo ya bandai ko loba ndenge wana mama Sefo azalaki sur place wana nanu ye nani Elize Rachel nanu ye nanda ko nanga ite tanga no ko loba nde mama Sephora mama nanga papa Sephora mama Sephora mama nangai ye nana ye nanda ko nanga ite bongo kopa ngai na ye to salaki na ye nini tangu wanda ko kanga na ye nanu na ndako na yote wana yaya oyo zela ko témoigner yaya oyo abandaki ko kanga ye wana nanu ayeti ningana na mtu c'est fra nani Elize mtu ningani mtu anokanga ye ça va apusana kasite mama alléluia amen boni mama non ça va bien kombo nani kombo nanga sœur Mita sœur Mita Elize obanda okangeli ndengeni. Bon, sœur Élisée, tout d'abord, sœur Élisée n'a pas qui na JCC. À ça qui sœur Moko, elle était très propre. À ça qu'on l'a bien. À l'inga qui prière makasi. Alors, à un moment donné, na koma ki komone na tongo so na so ke musala a commis salité. A changé qui a commis salité. Au moins na parfois na réunion de prière, a koya wana a so ke ko seme kili. Na interpellé même ba frère na na cité na bisere on dirait que elo ezo mutu ezo sala bienté. Après, soirée moko bona pourquoi après prière prière forte na moni de l'autre côté ba ko bonde la ponai pinga pe na ke na s'approcher to bonde la ki ponai sœur Sephora aza missionnaire na biso ya JCC
to bondeli po na ye to sisi ko bondela po na ye sœur Sephora lobby bo sunga ye bo pese mai a sokola to pesi Élysée mai a sokoli to pesi litoko to pesi moi biloko ko la bilamba ko lata et avant dit azaki normal avant dit abik mais azana problème na mutu to ako sentir que Élysée azana problème na mutu et à un moment donné to comprendre ya bana kutu même ko benga mama au benga maman fallait kutu ya aloba ke za yonde maman na place maman Sephora a maman kaka on gère parce qu'elle a sœur Sephora maman maman mitandeni alors sister akomaki azaki na problème spirituel parce que ndenge na yebela kiye na ndenge akomela ki ezaki nde bongote alors d'un coup aiko kanga ma frère moko ya JCC awa maître Frey aza avocat ou maître Frey a commis fiancé naï maître Frey a commis fiancé naï donc si bien que na la fin ya prière il était question que akende ke nandako akerola nandako na ba parents naï maman na frère naï mais à quel problème Élysée a lingité Élysée a lingité ngana ko kende te nga foka na cité des victoires Élysée oza maladie kende nani ba traiter yo okoma bien après na simatoko ko mona biso to bana ko maîtriser Élysée mais comment ki na niveau moko boyer comment ki vraiment oko maîtriser Élysée sous donc il fallait mbongo ba même Élysée na l'hôpital et tout ça Élysée comment ki je sais pas un support donc ba makamoko après une fois avant de voyager amoni ngalbi nango maman mitomoni maman Sephora mais munoka papa avant kaka nga fona vanda kana bergerie problème nanga fona vanda na bergerie nga fona ko vanda na cité des victoires to bise cité des victoires ils a batutu mais kende na l'hôpital ne ba pesi mbongo kende na l'hôpital ba traiter yo ba sisi ko traiter yo après ozonga naza nanga maladie te mais on sentir que mutu tanga zo loba azo délirer parce que biso to yebaki ye azaki sœur na biso ya JCC mais mutu azo délirer kanga mi frère abattoir frère on a fiancé na ye boy maman Sephora on azo kanga maman c'est azo kanga ma sœur Sephora poigne parce que Sephora mutabana pese mbonga kolia so kazangi mo nga ki mingi eza mama laksa biso ndeni mama bolingo mama olangi na ndako na ko recevoir batutu mwana tout akobenga mama olangi mama et photo landaka ka exemple nini ya mama sœur Sephora asunga ki en tant que missionnaire en tant que musal na Nzambe. Donc affection oyo sœur Sephora pesaki ya bolingo écoute un peu mutu eza bien té alors et capter kaka place wana nde et continuer na yango exactement donc sœur Sephora ki on azana nzala arozwa aropesi biso tout bana ko sunga ko pesi mais to mona ki komaki étape moko bien té komaki vraiment soki kokende ndako akokende ti na ciment kili to bi a mwana mwasi ba ko violer pamba donc il fallait ba stratégie alors mukolo moko to sutuka kaka akwei kuna donc ik ba dege ko makitro bandi ko loba akwei honnête mutu akwei évanouer donc c'était trop maman le bien ko zoyer ba kenaye ba zoyer te aki soka moni maman mais ça qui compliqué faut biso to sala bazé so boy kenaye azo boy ko kende maman azandoki maman azaboye bango balingi ba zoyer boy pa makamuki ka mutu ya mutezo baluka et après mukolo moko amoni ngawa abina ngai sur mit maman mita yo ebisinga vérité te ngabi vérité ani o maman Sephora ke ki sasa ke ko balana e bongo sikonga na bina tika lo yenge wana tika ma Sephora za mama na Sephora za mama ndete mengi sikonga na kosuka ndeni na bi olingo suka ndeni nani après to moko to moni Élysée abungani et du coup na kota na YouTube boy na mona boy pétage apelisi makasi Élysée apelisi na iko mona kutu mama na bi mama makamwe mama lobi nanga mwana nangai nazokoka te est-ce que ils en a main noire morte ça derrière les autres tinda soit te uti na CFMC soit te uti na kati na bino mo na CFMC soit ya Brazza soit ya Kinshasa soit à Talbo Mango est-ce que ça na lobo comment tes autres tindika e po azokende Kinshasa azozonga kana nazofutaka babi elo moko na lingi na loba déjà même ceux qui main noire eza mais Élysée mutu eza ko baluka soko landi bien ba conversation ba makambo ba version o Élysée azopesa yo mutu penza soko raisonnaka oko olanda makambo Élysée olobata ba makambo so azobetana za ba matea o ayoka kana mais Élysée azaki normal azaki mutu normal on a confirmé Élysée moi j'ai connu Élysée sur moko très propre azaki très propre bana ko ya kolata na bien Élysée mutu eza ko baluka ngana ko accuser mutu te na lobake mutu azana sima makambo mais Élysée mutu ezali ya ko baluka ce qui Élysée azoloba kolanda teka côté loyenge suivre makambo azoloba et tant na sali na meki kotala na ba différentes chaînes wana azoloba ba version soko fandi sur ba version eza ba même version te
déjà Sephora le bas Sephora. Sephora ngana mukolo Sephora. Ngana sur maman ne a lobi que moi nané a traversé qu'à l'âge à 20 ans à komaki a. Si que 2 mois on a comprendre. Voilà, merci beaucoup. Sokaya Sambelane. Bon, c'est une âme malade, Aza malade. Problème est ça, faut pas simba kangai. Parce que étape on a Aza nango ana faut pas kanga nanié, ba traiter nanié parce que mutu est ça ko baluka. Ça normalité parce que mutu parce que moi ngana zo confirmer ngo parce que ngana yebi. Ngana yebi. Merci beaucoup. Ndeko tokomina suka lipasa. Lilo bana suka ezani. Bon lilo bana suka ezani nge. Soki mutu oya ngaza la lemu sous plein Élysée akoki ko foxer Élysée pour makambo peut-être lemu sous maman ya solo ngaza sexe Sephora. Mais sexe Sephora et puis Élysée que sexe Sephora ba gena bomba mais sexe Sephora abala. Sexe Sephora dans ngo. Oyebi famille sexe Sephora. Ata moko na ebité. Sexe Sephora na ebité ata noko na ebité papa na ebité. Na okaka ba témoignage na ba témoignage. Mutako pousser c'est nani na Élysée na ba makambo peut-être la sexe Sephora. Est-ce que moi na okoko luka papa na ye sans maman na zala bomba maman na tindete. Merci beaucoup parce que au est un peu louche ba question autoza ko se poser to pesi on peut na bande ko ba analyser. Élysée moi na 2 mois ba ibillet ba kei na ye tozo continuer na osenga kaka bande ko ba répondre nga na ba question ba comprendre li solo ango. Ba ibillet na âge à 2 mois bébé à 2 mois ba kei na ye ndenge azo beta wana tout ça akei a sali ba makambu na ya koli akomi ai a na ba 21 ans 22 ans. C'est ça non 21 ans 20 ans, 21 ans. À combien on a 20 ans, 21 ans? Du coup, Sephora, Sephora, pas outil na bisika na ye. Ba ye awawa, ya émission, mais ya ye na famille na bango. Elisa ye na famille na ye, Sephora ye musala nzambe. Ba kuta neli awa. Siko question ezali, nani oyoyo abandaki ko yebisa muninga ke ngana mama na yo, ngape na mwana na yo. Na bango mibale nani abandi ko yebisa Muninga parce que muto yo ba kene ko pesa selon Élysée maman na Eléa azana Kinshasa là on sait ngoza ke yé muta akoka ko yebise ke muto je ne sais pas mais franchement tous à la ba bêtité na moi neti makambo so me biso peneti na moi confusion ya makasi donc nani a yebisi Élysée atakutu bon to chaka ke maman Sephora mta yebise bon maman Sephora yeko yeba yango nde ayeko yeba ndeni ke o nde mwana nga. Je ne sais pas si tu as bête ou quoi. Élysée peut aller attendre de comment maman Sephora. C'est ça. Ayebinde comment tu maman Sephora. Nous sommes arrivés à la fin. Élysée a bien tangité. Élysée a tangi, Élysée a salibak na biochimie, na maman no Élysée a tangi na ye na lycée Cornet, na veni Kiobongo, bato ba yebi lycée Cornet na Bandal. Na kokoma. Ah na lycée na 5 AC. Ah so ko ni ba otuni parcelle ya Leti Wambo. Voilà, ce passé à la lettre Wambo, il y a un école à lycée Cornet à Bandal. À ça 6e niwa. Ça 6e niwa, tu as tangi 3e niwa, à tangi 4e niwa, à tangi 5e niwa, 6e, à tangi na maman noma. Elisa Salibak a joué na bac, na biochimie. Na maman noma, ce qu'on se renseigner école maman noma na Bandal. Comme on mona, ba komi kombo na eza munza di kilolo Rachel. Elise kombo na ya na combat de délivrance o ayeluka awa. Combo toye bien na libota combo ya Rachel. Elise toye bi combo na. Vraiment eza louche pour moi. Eza vraiment louche et que maman Sephora a outaki mission aye maman ko au mois nanga. O ba botola na 2 mois. Nani a ebisiye. Faut mutu mona na banda ko ebisa na maman Sephora. Que moi na yo ye pe nani ngwa ko ebisa maman Sephora. Faut pas que tozo kota na sac moko to me maman na. Biso soki famille tozo landa makambo to bimisa siko parce que toza na ba prière. Pourquoi parce que to lingi malédiction te na libota. Parce que côté Elisa to chamusapana chamusapi na mosala nzambe. Ils ont posé malédiction te na libota. Oh tout nazo pesa message. Oh tout azo prier Élysée na makambo oyo. Malédiction o Elisa zo luka ela taye na banana. Biso to fongoli maboko to za to ebili kambo Élysée te. Tous les moyens to moleka na réseaux sociaux boye o eza buzoba. To moleka na réseaux sociaux lokola makambo moko boye soki nini mais et comment même sa personnalité d'identité na biso ni na ministère. Donc Elisa exposé fi na biso na ministère. To yelo ba ke to ebi makambo te. Elisa za mwana na biso on a sozo pour Élysée et malédiction ya mosala nzambe ekosumbe siye soki boko sunga Élysée pondenge bomoni ke mwana bosunga mais soki ya kete bozo sunga Élysée pourquoi parce que bobe bisami neni réputation ministère wana talibino parce que Élysée azangi vite bolibota te babwa ke Élysée te na kini Élysée za na libota akoli kuna awa Élysée za na libota Élysée nde azolinga mene makamune na ndenge naye. Merci, nous sommes arrivés à la fin. To à suivre, to continuer maman. Nzamba pambola bino, bye bye.
mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitya kokoma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le nazarien